mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto. Nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Sepona kozanga baboti nde bandelia pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi alelo e komi mbongwana basi mawe silina mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin ya komi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu pona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi oyolera motema nanga nani atala nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio. Bonjour bandeko bozolanda biso biso toza bandeko ya ONG Tabita Lisungi ya mama na biso Merka Kunonga yazali mama moko oyo azali na bolingo azosala makambo oyo eza Bible ezoko recommander biso ya religion pure eza ko soutenir ba orphelin na ba veuve nzamba tia à cœur ayebaka na kosungaka ba orphelin na ba veuve yango lelo asepeli lisusu na moke oyo nzamba azopesa ye ayeba na kopartager abinga na kolia na nganga moko te fona partager na ba orphelin na ba veuve parce que nayebi te lobi kuna nzamba osala nini mpo na nga yango préféré na moke oyo nzamba azopesa ye a partager mpe na ba orphelin na ba veuve yango lelo toye na kati ya orphelin na biso awa na quartier 6 pona ko pesa mo moke oyo nzamba pesi biso pona ko pambola ba orphelin balia ata 2, 3, 4 jours yango wana penza nzamba pamboli toye kotikela bango oya moke oyo tomonana kinango po yeba na kosunga bango vraiment na kolia tant yozolia na ndako na bana na yo
kanisa pe ba orphelin na ba veuve et kozali pamboli makasi penza même na kolata même na kolia même na ba classe sokozo kanisa kosala bolam pona bango Yesu Masia Nazareth nzambe ya papa na biso Jean-Paul Mayata pasteur de la foi akobosana te kosala yo vraiment bolamu mingi yangwana tonga to mekamuke ko pesa micro epai na responsable oyo azali papa na biso so akoki kozanga liloba koloba te parce que aza mutu mpo makambo esalami oyoyo nzambe ka mutu akosala yango akozanga maloba te papa okoki opusana mwa moke awa bonjour papa bonjour ndenge omoni biloko toye kotika awa kati na yo mpenza elongo na Yesu Masia Nazareth osenti ndenge nini? Bon, personnellement, d'abord, je dis un grand merci aux personnes qui ont mis un de plus pour ces actes de charité, beaucoup plus à notre maman Merka, et puis aux personnes de bonne volonté au cœur d'un ange qui ont pu penser aux orphelins qui sont sans abri, sans espoir, parce que je ne savais pas et je ne m'attendais pas que ce matin on pourrait avoir une visite, mais c'est grâce à Dieu, grâce aux pasteurs, grâce aux hommes de Dieu qu'ils ont pensé beaucoup plus à notre maman qui a eu l'initiative de créer ou de soutenir les orphelins. Donc je suis tellement ravi et très content de vous revoir ce matin. Merci beaucoup papa, merci vraiment Nzamba Pambola. Tozo pesa pe micro na mwana moko na koloba na loba bien. Yo loba bien. Ya kombo nan. Parfait. Comment on a parfait, parfait. Tant on moni que ozaki na nzala. Mais surprise mo resalme bien na tongo le lo biloko kolia. Ozeb sa maman na biso Merka. Ozeb sa enine. Merci pour avoir fait les bifs de baxile et bela za masute pour organiser biso. Amen. Suko oyebisi maman na biso maman na biso ka kunonga. ONG Tabita. Oyebisi ni pour la rentrée scolaire. Pour bientôt là congé aussi là pour la rentrée scolaire ba kaye ba bik ba ni oyebisi maman na biso ni. Ndamba sali sae apese mbongo pour la rentrée scolaire aluki la biso basaki bakaye ndamba bakisila. Amen. Nabandi maman na biso Merka kunonga ayoki pe ako sala yango. Yaya pesa mbote na maman. Bonjour maman. D'abord bonjour maman. Bonjour maman. Olobi nini kasi? Yo po kota classe ite Siko maman sala ni. Maman sombelo ni. Keti? Kasi loba te maman sombelanga keti. Sombelanga te. Maman na biso ONG Tabita Lisungi oyoki kolela bana rentrée scolaire bientôt. Bana bali bazana poser ba cahier ba sac. Donc nzambe kaka sala nzamba pambola yo. Pe tozo pesa ba maman na biso ba uti France. Ba maman biso ya église na biso ya CFC France bazali awa ba mo ko se présenter pe bazana esengoni ta ba moni to ko kabola biloko pa ba orphelin. Maman ko se présenter moko. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bobanga te to en église te hein. Ezakara ko pesa mbote. Bonjour, bonjour. Na pesi libota bana nzambe nyoso mbote. Lelo biso tozali awa na orphelinat la Vierge Marie. Toye pambate, toye pona ko représenter ONG ya mama na biso. Tabita Lisungi ya Merka Kanunga oyo biso toyebi na komba mwana Mayata. Tovandaka na ye kuna na France. Nde atindaki biso na momeseno ndenge mama na biso auti koleka awa basalaka biso pe lokola toyaki awa na cause de la foi to profiter pe to participer pona koya kotala bana na biso. En tout cas bandeko na ngai mama na biso Karina utaki déjà wasa lobby. Omoni bana oyo soki tozo sala quelque chose pona bango nzamba kozanga pe ko sala quelque chose pona biso te. Bazali batikete parce que eza na mutu oyo akosokipe na bango azali nzambe na lola tomona kaete mais à travers nzambe wana nde esengeli biso bato toza na bomoi toyeba pe kosalisa bana oyo toyeba pe kosunga bango oyo akomona na tane loko ya mukie ezala 10 5 1
tozanga te pona kosunga bana oyo na bandako na biso bana biso bazozanga lipa kolia te bazozanga mai ya komela te esengeli mpe toyeba mpe na mwa moke kokabola na bana na biso nyonso oyo tokoyeba kosepelisa nzambe na lola epuis ONG Tabita Lisungi ya Merka Kunonga ezali esimbami mpe na papa na biso révérend Jean-Paul Mayata de la foi na ye na biso lisanga na mama na biso soki tosali effort bana oyo bakokufa nzala te bandeko yango wana toyaki lelo na mwa moke oyo mama na biso amonanaki nango na participation ya biso ya koya mpona kotala bando nyonso en tout cas nzambe akozanga mpe kofuta biso te na oyo tozosala que Dieu nous pambole tous. Bon bayaya nayoki mama auti awa poser bino ba question soni te mwana azalaka mwana mayele esengeli azala clair soki muninga azui oya koloba te azangi moma yango oyo nani alingi basombela ye uniforme na yo lingi te te yo oboyi yo sombela uniforme te oza nango yo oza na uniforme na yo bozozonga classe donc yo kolata no ya kala olingi asika te toyebisa mama Tabita Lisungi ke yo olingi no uniforme asika te ya kala yango kozonga nango ebongo saki oza mpe na saki na yo saki eza te mama Tabita tinda mbongo saki en tout cas tosepeli ya mingi ndenge tomoni bino mais malheureusement bopesi biso bakombo na bino te toyebi baklasse boza nango te eske bino nyonso bootanga boloba koyaya yo ozotanga Oui. wapi Complexe scolaire moderne Lulingo. oza na classe nini J'ai passé 6e année. bravo ozwaki Oui. nzamba pambola yo ebongo yo Nana Lulingo. kombo no nani nani Noël oza âge nini 11 ans. bon au passé classe ou ozwaki te Nazwaki na passé 3e. malamu bon bozali ebele merci Amen, amen, amen. Nzambe aza bolingo. Et pas bana nzambe bazali azar ezalaka te. Amen. Nga na opesaka nzambe merci pour na moni bino boza vivante. Boza vivant. Et là on a osenga na bino na kata association oyo. Bokanga na nzambe. Sans nzambe bosa elote. Nzambe liboso. Omoni biloko eza bilo wa mokili. Parce que ce qu'on lali ou la muki souffle de vie aux anango les nzambe. Bana oyo nde bomoni bango lelo bomona bango boye. Lobi lobi na bango te. Amen amen. Bo ça toujours na kata lusambo. Amen. Bo kanisa te kende to na sac ya loso nini o ezaveza vite. Okoli yango lelo. OK toilette lobi aux anango souté. Mais so kangami na Jésus-Christ de Nazareth. Nyonso koza malamu. Amen. Na sepeli en tout cas nzamba sunga bino pena en tout cas bo dans la kata lusambo. Amen. Botika nzambe te. Même si bokendaka chaque jour na église te même na kata ndaunde bozali bosangani bosambeli nga elo na ngana lobaka ndingi yango wana en tout cas nzamba zana bino. Merci. Merci beaucoup, merci. To comme nous na suka tozo kangami spoto sambela. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. To sambeli mon santo Israël to pesio merci pour to zatata. Yawe nzambe ezaki azarte pona ko se présenter katina orphelinat oyo. Yondo bongisaki yango po yebaki yango tata ndo permettre biso koya kosunga bana oyo yawe nzambe tika bisika mbongo euti oyeba na kozongisa lisusu ya ebele pe oyeba na kobatela baorphelin oyo Yesu Masiya ya Nazareth po ete lobi bazala batu na kati ya mokili oyo meme na mosala na yo
oza papa na biso na lola tika opambola bango pambola 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 pesa la grâce na yo ezali likolo na bango toyaki na yo mpe tozozonga na yo mpe totiki bango mpe na sa loboko na yo yawe umela kati na bomoi na bango na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth oyo azali mokonzi mpe motambolisi malamu nde tosambeli mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tobeteli Yesu Masiya maboko makasi. Merci, merci, merci. Botika malamu tika Yesu Masiya Nazareth ya batela bino. Amen. Merci beaucoup. Merci hein. Botika la bien. Amen. Amen. Maboko makasi. Merci, merci, merci. Botika malamu tika Yesu Masiya Nazareth ya batela bino. Amen. Merci beaucoup. Merci hein. Botika la bien. Amen. Amen. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana. Basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili ya mondelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili ya mondelikama bakenda baboti natikala na susi na motema ya kozanga Ça va les enfants? Vous allez bien? Ça va toi? Comment tu t'appelles? Dosana. Toi c'est qui alors? Prince. Dosana. Toi? Merci. 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 Donc, namoni ba komba ngoka za ba faveur de Dieu. Ah, ba komba ngope bo ma biso ya maman. Maman koko yeye soko koko la kabana. Ah, maman. Kaba tika ba oya hii. Kaba tika ba oya hii. Nous banga akare pa nzambe dala. Nyope sala mama nzamba ta komana kaena ayebi ke mama nzamba ta bomisa mama. Na liva nzambe bana. Ya solo maman tu vas m'aimer bébé. Je suis là, regarde-moi, regarde bébé, regarde, je suis là. Ta vie,
Comment yeba ndenge yaki bébé na ndenge ya kala mwasa kocha kwaki mwana na zeli yana sababu yeba katala mama yeba ndenge sikoyo andimi ya twazemi mabwaka na moi qui bena placer ta pour ndenge kweza la kawana ayebi lobi ya mwana donc je pena baba yana so 23 so 0 na yemo mukolo saka ela biso ye parce que ndam tu ba pena comment on appelle ça nan winner 20h amen zamba pambola ya ouais c'est ça na 23h na yemo mukolo mukolo saka 23h toke na petit bateau pamba ni je sais regarde na place kita na ewana ko na ewana ezodiemba to benga munga tongo ye abakati na bino sali soin nzamba mona bino ba mama na nganda ba akipena de faire so plus ba menen hôpital kaka ba partenaire o ba zona so charge bana ba kenda ye mo traitement e ba senga ke to meme kuna to ba kena e ba tena ba pareil wana ba so pe nataka mtu ba bwaka nataka abota ba ebo ko ba protéger oui na ba ba ko ba protéger abua qui est wana chance oui mais ko fakina e to sa bakasi ba lwa ndi e kaka soin ba kisi c'est 20 hein nani oza molongi ya champion oza molongi na bolenge na se retrouva na balabala c'est pona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour bandeko nyonso bozolanda biso. Toza bandeko na bino na kati ya ONG Tabita Lisungi ya Merka kunonga kuna na France. Toye lelo kosala kaka likambo o bibezo kozoko tinda biso to sala. Bible le but est religion pure eza ko assister orphelin na ba veuve. Ya ngala to mona kike na muke o mama na biso ya ONG Tabita Lisungi azalaki nango alobite nazo lianga moko mena olianga moko te mona malamu asala msalo kwa tata na ye biso zaba na papa na biso mayata papa biso de la foi mayata aliaka ye moko te tango azana ngo akabola na orphelin na ba veuve tango azana ngo azopesa bandeko pe bazokelela yango mama Tabita Lisungi alobaki te ngafana na lokolo ya papa na nga Jean Paul Mayata na koyo koliaka kanga moko te na mo muko nzamba azopesa nga na partager na ba orphelin na ba veuve ndi ayebaki na ko sala geste oyo ya muke oyo ya monana kinango alobi bana oyo pe bayeba pe na kolia lelo tozomona tozobenga bango ba orphelin mais lobi ba konta mboka ba kobima awa basala nzambe minene ba kobima awa to soutenir bango nzamba lola tanga kopambola bango akobosa na te kopambola pe yo nanga oyo tokanisaka mpona ba orphelin na ba veuve yango wana muko tozalaki nango mama yango yo toye kopesa bino eza semoule eza loso eza miliki sucre tobosani te na huile na baji bana ntango bazolia bazomela baji na baloyembo na monoko amen tika vraiment nzawe nzambe ayeba na kopambola vraiment nzambe apambola yango wana toyebi te mama na geste oyo esalami elongo na ONG Tabita Lisungi ya mama kakunonga nayebi te soki mama okoloba nini nayebi te soki okoloba nini ya tomoni yo ana kati ya orphelinat na biso bino nde boza oyo boza baresponsable oyo bolambelaka bana bosokolaka bango bilamba nzambe vraimen elola pambola bino na geste oyo ONG Lisungi Tabita esaleli bino bolobi nini. En tout cas, tolobi merci na papa de la foi. Chaque fois, abosa na rabi sauté aux hommes. Pour bana bazanga ki pe rolia. Ndenge to moni biloko to sepeli vraiment. Et ça libiso sengo mingi tango bana bakolia po bazala ki vraiment na nzala bazo tokisa kutuloso. Ya rotokisa metant to moni chaque fois papa de la foi akanisa rabiso to pese merci mingi nzambe apambola e apesa e abakisela e o ezangi. Mpona mama Tabita Lisungi.
otindeli message mpona mama Tabita Lisungi oyo mpenza mbala liboso te tomonaka ayaka awa donc tomoni mpe kaka banderole tocomprendre déjà si tozwi je topesi merci mingi akontinue kaka kosunga alemba te merci mingi bisika azali. Merci beaucoup, merci tozo nana kolobaka bien. Ah, maman Coco Paza. Nabe maman Coco nazali awa en tout cas maman merci esika yo zali. Na banzo zali komona mama oyo azali ko kadra ka bana oyo. Na mwana oyo ngana simbi en tout cas tozwaki ye muke opele boga tozwaki ye muke mama Coco kama mtazoko bokolaka na yebi lisungi ewutake pai na bino po to bokola bana oyo po lobi pe bazala batu na miso pe ya leta na miso pe ya nzambi en tout cas na remercie mama na remercie su papa de la foi en tout cas nzamba za lokumu musala na bango ekoba kaka tango nyonso. Merci mama nazala lo yenge sikoyo na lingela sala po na bana mama kuna ayoka lokito bana mwinda ye avant tout discipline avant tout discipline bana mwinda la lumière à travers les mondes bana mwinda et circonstances de la vie avec les partenaires nous serons utiles dans la société bana mwinda avec Dieu nous serons des espoirs bana maman. Merci maman, merci. Tozo pesa lilobata la mwana moko to bana mibale. O bozana ngobo c'est pas maman Lisungi, maman Tabita Lisungi. Pourquoi? Parce que Kalami était rentrée scolaire. Et ça bon hein? Kalami était vacances et aussi la toko ta tozo en classe. Siko boye sa maman Lisungi nini, maman Tabita Lisungi. Maman Tabita Lisungi boye bisi nini. Kaka ye moko te na batu mso pe ba yo kapé. Bolobini na roloba. Ya opesi na combo olobi opesi message Combo nanga label obe kitoko hein. napesi merci et pas mama Tabita pe papa de la foi ndenge bakanisaka biso chaque fois tozosenga tokomi déjà na karaté entrée scolaire tosengi bosunga biso na uniforme basaki bakaye pe pona mbongo pe ya minerval pe pona baquette en tout cas vraiment nzamba otika bino te apambola bino pona o bosalaka pona biso to ape na posa lusungi de to abo to lamba na ni o na bakoni kuna makale zate makale silaki ngata na posa ata mwa demi saki ya makala bosunga biso pona osali. Merci mama Tabita Lisungi oyoki bana ba déclarer makale zate oye bana ko sunga bango yaya pesi kombo na yo kombo na Jeannette. Napesi merci mingi na mama Tabita Lisungi na ndenge akanisi biso na papa de la foi ici kazali babosa na biso te bana biso pe tobosa na bango te. Yango wana tosengi a bientôt to banda rentrée scolaire to anda posa ba uniforme ba cahier ba sac na ba mbongo ya ba minerva na inscription ba ke komela biso. Yango wana tosenga baya osunga biso ba mama ndenge baza awa bakanisa bango pe ndenge biso tokanisa bino ebela osenga ezake. Merci yaya dernièrement to sunga ka pona miso lobini miso siko ndenge ni. Merci na mama Tabita Lisungi topesi pe merci na papa de la foi nde bokanisa yinga na misunde eza ndoka passe na koma mona moi bien flou na eza ke longwe mais na lunette nde ezate pona na ndulata va sera ki lunette faut ordonnance ezali. Ah merci beaucoup maman Tabita ndeko dernièrement to te ko sunga e awa na moi quelque chose pona misu siko ezo senga lunette apesi mukumba na ye ezo senga lunette vraiment nzamba bana ko pambola bino nyoso nzamba pambola penza to sepeli mingi na kei na bino tozala ba mama na biso mibale bango bauti France bango bazalaka baza kuna ba moko ba mama na biso oyo bazoningisa lokito kuna na France na église na biso ya CFC France baza mo bazokamba ba masanga o baza kuna baza plus une évangélisation yango baba etant tozia ko sali geste oyo babaki bakotika biso te baya pe ba participer mama nzamba pambola bino vraiment mingi na bandi to comme na biso na suka nese maso bazala maloba ya koloba moi 2 mots moi 1 minute atambo te kaka ya koloba
Simba ka Maman Karen. Merci beaucoup Maman ndenge boyambi biso. Merci pe na ndenge toye kotala bino. En tout cas nzambe wana azanga kopambola bino te abatela libota mobimba. Que Dieu nous pambole tous. Maman ngape na opesa ka merci ndenge boyambi biso. Nzamba lola abatela bino, abomba bino. Et sika maele na bino zo suka Zamba banda na kusala na pamboli bino na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Amen. Maman na bosani muke nga komo na nga Maman Solange International, Maman CFC France. Ngai Maman Odette Lumbe CFC France. Biso bana papa Jean-Paul Maya. Merci ba maman nanga. Merci vraiment, merci to comme na suka to sambela. Napesa yo nini oh papa malamu napesa yo nini topesi yo bomoi na biso o nzambe napesa yo nini to nzambe na masosali oh papa malamu topesa yo nini tozosambela tozopesa bana ona maboko ya nzambe tozotika bango koyebisa nzambe pambola bango kokola na bango vi na bango mobimba esimba mepai na Yesu Masiya pe tozoyebisa nzambe visite nyonso ya bato bakoyakaka awa bayakaka na mitema moko pe akopambolaka bango tobondeli Tata totomboli opo toza nzambe Yesu Masiya Nazareth to recommander bano epai na yo Yahweh ngana ebete yo papa ya orphelin nzambe tato kotika bano te protéger bango na ba santé na bango na ba classe na ba vie na bango mobimba Yahweh na sena tango Yesu Masiya yo zala motambolisi na bango Yahweh tango nyonso toyaka visite epai na bango yo pambola ka bango Yahweh tika kombo na yo kumisa malikolo ya bana o Yahweh batela bango tango nyonso kolala kana bango kolamuka na bango yo batelaka Yesu Masiya Nazareth yo pambola onje tabita lisungi oya permettre lelo bana oyo balia Yahweh to tomboli yo po toza malamu kumama na yo po toza na bomo merci po to yaki na yo po tozozonga na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oyo azali motambolisi na biso nde tosambeli pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tobeteli Yesu Masiya maboko makasi. Merci beaucoup tika ya wenzambe apambola bino pe akanzi kosala bino subolamu mingi. Merci beaucoup. Pardon.